Hello mes amours, est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller. Courage à ceux qui ont des problèmes. En tout cas, courage à vous, que Dieu vous donne la force. Mes condoléances à ceux qui pleurent. Aujourd'hui, nous allons parler de notre artiste Diane. La fois passée, bon, mon acquis, je parlais de notre artiste Diane Makila. En tout cas, mes condoléances à toutes les personnes qui sont éprouvées. En tout cas, je vous transmets mes condoléances. En tout cas, courage, courage, courage. Mes condoléances à tous le comédien de la RDC. Diane Makila vient de nous quitter aujourd'hui à l'hôpital Saint-Joseph à Kinshasa. En tout cas, courage à tous les comédiens. Ça fait mal, ça fait très mal, mes amours. Et ça la passe comment la bande qu'on a biso ba comédien bazoko vanzambe juste ezanini passe na motema ezanini yango ba comédien bazoko fa pe ya basi pe bazolanda basi kitoko nzambe nini. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'okonye sala mizambe na kaka ba comédien. En tout cas, ça fait très mal, ça fait très mal. Sangwa Diane et ça qui moutounion se passe, si tout le monde était vraiment choqué. Comme on a Diane na sala qui AVC, à sala qui AVC ba memaki en hôpital en tout cas et ça qui passe na moutounion. Et à ce qui ba traitement après wana nzamba selu eza volonté na ye. Nzamba selu eza volonté na ye azui mwana na ye Diane ça fait très mal maladie AVC bandeko. Yango anytime nazoloba to tika ko penser. Ozo penser parce que AVC za mécanicien il y a quand malembe ba penser hein et ça cotique je sais pas moi la moitié bateau abandé ko penser nini abando kanitani na makantina ye est-ce qu'elle avait de problèmes avec des gens azalaki ba problème ya ye moko ya vie na ye ya famille na ye wana to ebite wana eza cuisine interne bandeko na ngai na ye aka pona oyebisa bino Diane Makila ne plus elle ne plus avec nous elle nous a quitté na Kinshasa awa donc eza pasi na yebi ke non ba tobele bozozo ba image par-ci par-là qui eza koyinda nga place naza musika moyena ko matin na Saint-Joseph anate nazwa image mais malheureusement elle qui déjà je n'ai pas de choix. En tout cas courage à vous mes amours, courage à vous mes amours, le comédien en tout cas obalobaka lobiza ya nzambe. Lobby ezali ya nzambe. Yango babi ya lelo ezaya yo ya lobby ezali ya nzambe. Si tu as l'occasion de faire quelque chose, fais-le aujourd'hui. Ozana posa ko enjoy life, enjoy. Ozana posa ko sambela lelo, sambela lo parce que demain ça la kala ko lokwa demain ko exister parce que ayeba ki pété. Biso nyos to bando tingi kaka nga na banda ko penser derrière abima déjà hôpital, ayoka déjà bien. Or yewana akofi lisusu. Nzambe ça la passe na motema, ça la passe na motema, mais on n'a pas de choix. Nzambe ne muto apesa, c'est lui qui donne et c'est lui qui reçoit. En tout cas, courage, courage à vous. Bino pe bozala bambete hôpital, je sais que ba ope ba olanda nga bo transmettre un message ko perdre ka espoir te. So ki pe ka muto akufi c'est Dieu qui permet parce que yé moko aza mettre ya temps na ya circonstance, c'est lui qui a permis. C'est lui qui a permis à ce que ndeko na biso atika biso sikoto sani to pese ka merci mais ba comédien boko misango place ya kermesse tene boko misaki matanga ya mama Shako boaba ndeko na biso tolinga bino mingi et comme la bino te place ba tapage place ya ba on appelle ça comment place ya ba rencontre place ya bani c'est bien bon matanga koya matanga soki muto ya matanga on comprend que muto ya matanga ya ba tumusu ba yaka po asala ga surtout ba YouTube c'est bien bon oya ozo image même muto musu azo yango lo la cop ande Diana akufi bo ko matanga je le komi cop komi kermesse ba bazo kende ba omela masanga bazo lango bazo salani or place ya matanga eza place oyo batu bayaka toyaka ko compatir na famille oyo eza éprouvé toyaka ko compatir na mutu oyo aza ko bela sana ba au fait to compatir na famille oyo ya famille ya mutu oyo akufi eza bongo eza te ke noso ko ye matango ye po ba mona yo oye probimisa polémique oye pona ko swana non ce n'est pas ça parce que soki osali na matanga mutu mususu bon ya yo pe ba osala ya yo pe matanga pe ba osala so komisi matanga mutu mususu komisi ngo shida komisi ngo cop o komisi ngo place oya ko botela ba polémique ba mu comprendre mabe
tozo loba déjà parce que toyebi que no matanga o erobi mara balobi boy ba comédien balobi boy ba balobi boy toyebi ba comédien ba tiaka ba désordre ma matanga bato. En tout cas, paix à ton âme, paix à ton âme. En tout cas, Akufi non trop jeune. Elle est décédée trop jeune. Est-ce qu'Akufi a 45 ans? Je ne pense pas. 45 ans qui n'ont été. Mais Nzamba Likolo, Azala vraiment au contrôle. Azala vraiment au contrôle à consoler famille nae, à consoler famille nae. Na mona qui n'a mission dans ça qui va commentaire, les gens disent que en tout cas bah c'est réconcilier qui n'a na Gabriel par rapport à Maramo et les cas qui ne Gabriel la finga et tout. En tout cas bah c'est réconcilier qui ça fait très mal, ça fait très mal. Mais je n'ai pas vu la vidéo Thomas Tato qui t'a posé là non. Thomas Tato qui t'a. Est-ce que il y a pas ça là qui vidéo qui non bah c'est réconcilier na Gabriel na face na Maram na bango les cas qui ont la polémique. Yango botika ba polémique je vous dis hein. Botika ba polémique botika kofinga na bomoni malgré Gabriel ba yokani na Diane ba se réconcilier ki mais elle a kufi wana kena motema wana ayebi que non un jour Gabriel a saké l'émission a lobaki boy choka ki epé tomata to ki teza bongo mon onanga na Afrique a kolobelo ko na lingi. Je suis contre personne. C'est pour vous dire que totika ba polémique ezanga mutuna makolo lelo dia na kufi. Siko soki sala ke baso na Gabriel te. Gabriel ngati kana ba dette morale. Ki na soigni saka mutala mutongo yo akufi nae. O alingi mwana na ngai, tika mwana ngai, amoi mwana ngai kufa. Ya linga bana mike polémique bosoni eleki nango pe bato bosani. Mais lelo Diani wazana sa Diani yelelo a tiki biso azan invité. Siko yebisa nga siko yo muto so na muto na comment tu te sens? Comment tu te sens? So za muto normal yo kandeni. A moins que ba yo kana ki na bango wana za ba problème on a évité. Et bon siko so ba yo kana kate ba tikala kaka ba tikala ba rando. O sa la rando na muto kufa na sama bele. Donc botika ba ko so na lukuta botika ba polémique à lukuta exactement muto na makolote. Ndeko na biso dia na kufi. Monter mais ça la passe. Ça fait très mal de perdre une grande fille déjà. Je ne sais pas. Azalana moana, n'est-ce pas? Ana moana on dirait. Ana moana. Mais les lots awa atiki biso na flair d'âge. Peut-être azaki pena ba projet. Ba projet n'est peut-être se réaliser quitter. Pour nous ça zakana ba projet. Peut-être souci nezaki na ba la paix. Ngape nasala pe musala na ngai moko boye évoluer na kenda ta poto nasala ta soki business nini asaki pe na ba projet mais lelo nzamba permettre ki pe akende donc yango to milenge na sa mokilo obande ko na ngai demain appartient à Dieu. Aux yeux occasion ça les lelo sala aux yeux occasion ko se réconcilier na mutu se réconcilier pour ba polémique au suka na ngeza ngelo ko toyoka ka ba fingani ba fingani boina ata ba tu ko so na dernièrement na internet o ka après une année 2 ans 3 ans ba yokani ba comme solola donc ko tarada ba mbrema ba buso ba na te si c'est déjà koloba et on peut sa point de vue c'est bien bon mais il faut pas qu'on se mêle na ba biloko wana pour polémique suka na ma besko tala lelo dia na za na sa mabele ce qui peut-être bayoka na Gabriel te alngaza pe otambola na dette morale pour la minute je vous assure bo kangada so na zoloba polémique ezo bima na matanga Diane o tozana bino na oya kaka na chaîne no bibi shumbomo je viendrai non ya ebisa bino kana ebisa ki bino bo pesa nga raison. En tout cas, courage à tout le monde. La famille biologique, courage. Ndeko na biso kufika na AVC, je ne sais pas si ça kaka AVC to eza maladie mususu. Ça fait mal hein. Liwa na kalezaka liwa muto kufi bo mona batu bako lela, bako bomana, ba au fait bako lela, batu bo lata bilamba te, bako sokola te, mais matanga lelo, ndeko matanga VIP. Donc muto kufi lelo lobby esili batu bakeche sa mazaka, bakeche sa basila, en tout cas ko yinda na matanga wana. Ça fait mal, mes amours, en tout cas. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bibi Shumbomo officiel. Topé Sabino ba news. Topé Sabino vraiment ba news. Et ça la passe parce que dans nos monnaies la télévision, je ne l'ai pas connu de vue comme ça. Télévision kaka face à face comme ça natiko yebete mais na télévision ka la façon dont pe ando jouer ando sepel sanga et loko ando sepel panezaka misu na ena tolo nae.
donc na miso moko kitoko, une très belle femme. Miso kitoko na tolone donc senti que non moi si vraiment fan wana. Mais lelo azate et ça la biso nyonso passe. Oko ka passer normal. Tout ça bateau. Oyo kaka passer. Et ça la passe en tout cas courage à vous partager boye bisa. Bandeko na biso basala ba polémique ya lukuta batika ba polémique po suka nango eza mabe suka nango liwa siko lelo soko kufi boke na kanda muninga na kunda to yo pe muninga akufi moko atikali ale komo tambola boy oko tambola na nini ne ba venga da tishoto o ba luba ba benga tishoto. En tout cas restez toujours connectés, la suite vous aurez ça dans votre chaîne Bibi Choumom officiel. Connectez-vous et partagez la vidéo. Merci beaucoup et bye.